Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Kodef, mbote nabiso et sengwezala kayanga kokuta nabino à travers émission nabiso plateau spécial 17 mercredi de prière, de combat et de délivrance des familles au Tobengi nga na libota nanga tokokota. Nga na libota nanga tokokota na kembo nzambe, nga na libota nanga tokokota to simba bilaka, nga na libota nanga tokokota na année 2023, nga na libota nangai tokokota na réussite na succès oyo vision wapi et puis ça mêle pas mombo na kolo le évangéliste international pasteur de la foi oyo wapi to bengaka porteur du Christ l'homme du chiffre. Merci et pas nabino pour boyebi to kutana nabino chaque mardi na rendez-vous sacré oyo ya plateau spécial 17 mercredi de prière ngana libota nanga tokokota 17 mercredi à lelo total sabno ndenge nini po mercredi à lobby eza 10e mercredi total sabino ndenge nini elekaki 9e mercredi tozwaki mate ya kitoko topambwa maki pe tobondelaki tomonaki loboko na nzambe kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo nzamba kondima tata msoma yata oyo wapi azotika te azokoba na kosala esi biso abi ona salaki ezalaki muke kasi ona kosala koleka oyo wapi bomonaki mbala oyo eleki Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomoi ndenge kaka tata lobaka tokomisa ye nzamba solo tokomona extrait juste ya moment ya prédication ya 9e mercredi c'est mercredi passé et puis tokozwa interview ya ba femme de la foi to sololi na ba maman présidente maman Nene Yesu Masia Nazareth azala na to sololi semaine prochaine na lukape ba maman ni Pedro ba femme de la foi oyo ya mikili ya poto oyo ya bana notre père ba otinda pe ba vidéo to ko balancer yango boyo ka pe ndenge nini bazo lengela 17 mercredi oyo to kozwa moment ya prière ndenge nini tozeli ko sambela pendant 17 mercredi pour qu'il de combat de délivrance des familles et à chaque mercredi na 7h na CFC to bondelaka ya kobuka to buki ya kokwisa to kwisi ya konyata to nyati ya kobeta makolo to beti makolo ndenge makomi lobi na biso beta makolo pe loba to kosaka to bondelaka chaque mercredi bongo na momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi mercredi passé yemoko azwaki yemoko zo conduire prière déjà parti à 7h to bondelaki na ebsibino ezaki suka Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomoi akangoli mabota akangoli bisonga na libota nanga tokokota et puis total sabino lisusu parcelle auto uti kosomba na nguya na bokasi to pe na bolamu ya Yesu Masia Nazareth apesi makoki apesi mayele to sombi lisusu elongo na momu na kolo pasteur de la foi asombi lisusu parcelle mususu oyo wapi alobie kozala hôpital ya CFC hôpital obana ntambe bandoki ezwa soin bokomona parcelle yango eza na avenir ya numéro 60 soki oza moto atembe beta tatu rotalo tuni bana quartier ba sepeli ba mama ya quartier ba tatoli bonene nzambe babi nzamba zo lokumu nzamba mayata Yesu Kristo wa Nazareth oyo wapi apesi mombu na kolo lisusu parcelle oyo ezaka na njili wana esika hôpital ekozala voilà wana mambo kuse eza bongo meni na biso ya lelo kasi na kosenga pa David kibanza makasi mingi oyo azana réalisation émission oyo so ko balancer biso loyembo moko tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth nzamba mayata atika nzamba longisa yo ti tozokende na fin d'année na lingi ba résultat ya malamu ebimawa bato bele ba témoigner nzamba pesi bango biloko bazoluka soki obotaka te journal lelo zwa bana na kombo na Yesu soki ondimi yango loba amen ya munene Yesu ayoka haleluya topola boye salama koko boye salama boye nakabeli yo Yesu bolenge na ngai otambusango pomoki sali koluka ebebisanga epona bunga nzela olenge pepo moi nyonso natiki yango na maboko na yo sala nango ndenge yolingi po nyonso na ngai eutase na yo Yawe yoka kolela ya ngai bwana na yo kosinga te nakoma lipa ya
tombola boye. Ako permettre shit na yo te ndenge ozotombola loboko boye ndenge nzambe azobundela yo yoka ngai ntango ngai nazolela epa na bango feti ebandi balingi se bayoka na sila petrase na ngai emonana te natuni nininga nasali epa na bango ngai nazoyeba te nasosoni eloko apesa ngai nde epesi lukunia mpo badimwisa ngai eyawe ya ngai onakoma lipaya naleli eyawe kolela ya ngai mwana kotika te oyawe bomba ngai na makila na yo obayeba te esika ngai nazali oyo tiakati na ngai yakoyeba zoluka babebisango oyebi bolembu na ngai oyo nde oponaki ngai papa salete banguna na ngai asepela te na kokweya baningi bakomona shit na yo te natatoli na kombo na yesu bakomona shit na yo te soki ondimi loba amen yoka ngai zipa miso na bango na nzela na ngai mpo bamona ngai te o mitambo nyonso bakotia mpo ekanga ngai esipa ngai te bayebi te nini oyo ngai na yo tosolola mpo lelo ngai nasalela yo sembola loboko na yo na nzela na ngai mpo olongisa ngai eyawe kolela ya ngai mwana Hallelujah. Oh, yo chakati na ngai bakoyeba zoluka babebisango oyebi bolembu na ngai oyo nde oponaki ngai papa salete bakuna na ngai basepela te na nalingi otombola maboko likolo mibale salabo betela ye oyo azobomba yo oyo azopesa makasi oyo azopesa kimia tonda ye self-se neti maseki naleli yawe kolela ya ngai mwana nakomalipa yakolia yabayi sala boye nana yebisa yo bakosala bitumba me bakolonga yo te. La Bible dit les malheurs atteignent souvent et ça a un plaisir atteint souvent le juste mais ce qu'on a ça a esengo mais wanande ça a esengo le malheur atteint souvent le juste ce qu'on et là au moins hier na sima mais l'Éternel la délivre en délivre mon colombo la délivre. À chaque jour le malheur vient, à chaque jour la délivrance du Seigneur aussi est là.
Voilà, merci David Kibanza, makasi mingi. Merci à Panayo pour le mbo kitoko. Otika kole sumasia Nazareth azwa lokumu. Nzamba solo pe abombo, nzamba CFC, nzamba bana notre père, nzamba kondima ya tata na ngama yata Jésus-Christ Nazareth. Merci pour le mbo wana tozokoba lisona episode 17 mercredi. Neko benga yo. Bien aimé yo mtolanda episode lelo, peu importe bisiko zali. Ozana lembo, ozana njili, ozana na kimbantseke. Ozana Kintsuka na Kasangulu na Brazzaville Kasavubu na Benguyo yaka culte otozana ngo mercredi oyo tozoloba ngana libota na ngato kokota chaque mercredi tozo sambele longo na momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi le porteur du Christ tozo sambele longo na ye pe tozo zo matatoli tozo mona oyo wapi Yesu Masia Nazareth azo sala molio mo santa azo zana biso elongo pe azo kangola be bakangamaki azo bikisa babeli azo pambola ba bazo lela ba bazana pasie azo panksa pinzoli tozo ba mikolo molongo lisoni azo longola soni ya bata longola lamba ya soni alati lamba ya kembo alati lamba ya fête alati lamba ya sengo bien aimé yo ozola nanga bisika nyoso zali makomelo bina biso venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos peu importe grandeur à problème na yo et l'équipe grandeur à combo Yesu Masia Nazareth il a reçu le nom qui domine depuis les cieux sur la terre et sous la terre le nom de Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable yo kumisaka nani babi mabolongo nyoso e gumamaka liboso na kombo na Yesu Masia Nazareth yaka lobby mercredi na centre évangélique de la foi en Christ to bondela elongo na momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata okotato nebi grandeur à problème na ote mbala simana lobaki anobi bana Israël na Égypte Pharaon na mapinga na ye bazolanda bango bakomi devant mer rouge batelemi batali grandeur ya mai babi biliaki biso bikoki batali grandeur ya mai babi Moïse omemi biso aponi fautika biso kuna pa Pharaon to mesana ye na biso bamesana ye na souffrance bamesana ye na pasi Moïse esi va garder silence au mona délivrance oyo nzamba osala azopesa lelo yo na ko epsa bien aimé garder silence yo yaka kaka oko mona délivrance nzamba opesa un peuple naye o mona délivrance nzamba opesa un libota na oko mona délivrance nzamba opesa un vie na ezamba tumsu ba comment ba difficulté moyen expliquer état de santé n'est pas muto ezate moyen expliquer minyololo azana ngo ezate moyen expliquer bo wumbu oye moko mikotisa ezate pasteur azote ya premier jour ya ouverture 17 mercredi bien zana batumsusu bateka vina baona maloba oyo les paroles s'envolent les écrits restent dans le monde des ténèbres topé dans le monde spirituel et ça bongo te dans le monde spirituel paroles les en impact mususu batu ba beta dam wana oyo makamombu na kolo te yaki na village aisi mutona soki oganye ngai na kabelo mwasi na ngana bana alobaki me yango tika na loba kaka nzoka pandaki babeta mutu babeta na ye aza grand chor na ndenga mulili yakangi kaka maloba na envoûter adversaire na ye aganye ye babeti pe dame esili abosani ke ye alobaki ke so oganye nga na peso mwasi na ngana bana papa a récupéré mwasi na bana mulili bakoma basi na ye na butu ozuma makambo ezo avancer te ozuma makambo ezo simba te oyebi te okota na bowumbu ndenge nini okota na blocage ndenge nini omona batu bazosisa ba classe misa malonge eza te bato mayele osala wapi akoma retrouver un normal mbo banani oyo bango kaka te c'est pas normal totanga po tosala basi kitoko bazobala te nini batia na vie na bon pour que bazwa mabala te famille mususu basi bazobala bazobota te abi na Israël moi c'est komba ozala te ata oyo komba bota 7 fois bongo yo bota te point bakoma ochola yo chomela milangi ya kosala lokwa o témoigner lokwa maman na 17 mercredi ayaka ka bondela ka na kondima pendant 17 mercredi pe azwaki mabota aboti mwana kitoko apesi ekombo 17 mercredi. Bien aimé na obenga yo tozana avenue Bombo 1883 na commune Anjili na quartier 5 so uti Saint-Thérèse oke dokolo kala bazo benga arrêt l'angiloise comme arrêt de la foi yaka to bondelo mo loboko na nzambe. Voilà David Kibanza n'était ce que otela biso extrait ya
9e mercredi ezaki na ese bino chiffre 9 eza chiffre ya temps bongo 10e mercredi eza chiffre 10 chiffre commandement boyebi bapesa Moïse 10 commandements ezaki na ngomba Nzambe apesa Moïse 10 commandements parce que chiffre 10 ya chiffre ya commandement ya motena kota kuna tolanda ndeni elekaki na 9e mercredi parmi 17 mercredis de combat de prière au tozana yango délivrance de nos familles ngal bota na to okota tolandi 9e mercredi. Pambolés ont circulé. La Bible dit ceci: l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand nous se disposons dans ton lelo, aujourd'hui Yesu Masi à Nazareth, na 17 mercredi, tika lole formé mon ayo, tika lole mon problème na yo, lole mon difficulté na yo, lole mon humiliation na yo, lole mon problème na yo, lole mon soni na yo, lole mon célibat na yo, lole mon stérilité na yo, lole mon maladie na aïe 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 aïe, lole mon maladie na yo, maladie wana yaya yana problème, maladie wana yana ngambo. Écoutez na 17 mercredi, maladie wana yana ngambo, atebu ya kisa bokoko, atebu ya kisa muyaundele, mais na 17 mercredi et okutana, maladie wana ko sa frappe pauvreté famille et aux frappe pambata 17 mercredi et ça pour na yo et ça pour na batunyo sauter parce que batunyo se va comprendre ndenge monter wapi muto 17 mercredi ça pour na ye wapi mutongo yowana ma asimi batch yowana mutongo asimi batch ah yozo comprendre wana kata vision yowana kata vision quand nous on a kata vision ko tape na destiné na tongo lelo ko ta na destiné na yo yango balinga te yona libota na yo pokokota yoko tikala te pokokota maboko pamba te. Je parle à quelqu'un ce matin zama mayata kosaka te alobadi ya nyonso alopaka ekokisamaka yoko kota 2023 tena ba problème okota ngona solution yoko kota 2023 tena célibat okota aya nazotea moto kondima na tongo lelo nazotea bato bazoma ngwela kondima bato bazoma vaccin kondima yoko kota 2023 tena problème quand na ba moi etikali. La Bible dit ce qui est fini n'est pas encore fini. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Merci David Kibanza makasi mingi merci. Wana bolandi ndeni le kaki 9e mercredi et merci tozongi parce que lobby eza 10e mercredi. Chiffre 10 ndena lobaki merci à Tabita Dorcas Masiala. Chiffre 10 eza chiffre commandement. Moïse ayana ngomba Nzamba pesi 10 commandements. Ba combien on a mabanga ezelo kwa ba tablette mibale. Koto 5 10 commandements. Yaka lobby mercredi tokozwa mateya par rapport à thème grand thème ezanga na libota na to kokota. Yaka lobby na veni bombo 1880. Tozami qu'il y a poto zola na biso tinda bandeko. À partir ya ndeko moko délivrance ekota pe na libota. Ce bon de l'ambition à télévision, landa prédication, télévision, ils en ont retardé. Prière, ils en ont retardé. À tout lundi, mercredi, on a été yo landa en okak. Bon, de la local, ils en ont sur place au monde à l'oboko nanzam. Jésus-Christ Nazareth, zamba solo père abomoy, zamba kondima mayata ko sarate. Le symbole qui ça c'est la vitesse. L'issa c'est zamba distance et souka, mais prière et souka en aote. Peu importe si vous allez au bondela, saka loko zalapso longo, zaka na kondima, ou au mona loboko na nzambe. 17 mercredi de prière, de combat de délivrance des familles, ngana libota na to kokota. Tozo ki intervention ya papa Patrice Ngoyi Musoko, nous étions bénis. To pambo maki na présence ya papa na biso révérend Lema Diamonika. Oh, tika Yesu Masi azwa lokumu. To pambo maki na pastage ya papa na biso révérend Rémi Diyeka. Topambo maki na passage ya papa Abso Pichu Mwanza. Topambo maki na intervention ya pasteur héritier Bisiamu Herbi mercredi passé. Jésus-Christ Nazareth azo sala ndeko za wapi. Na ebi na problème na ote. Yoka kambela o kolesu Masi Nazareth alobi na yako ebisa yo. Yaka mercredi o. Équipé place au sambela te peu importe bisiko sambelaka. Okokende dimanche na église mais mercredi eza culte de combat de délivrance des familles. Famille na yo bosambe na église songolo pakala yaka to sangana to bondela au moins le boko na nzambe mais quand na nzambe wa mayata Jésus-Christ Nazareth na sepela papa qui jamina zeko lo si ton Dieu est mort essaye le mien ne ko biso lelo bien aimé yom tozu ko occasion la ndanga lelo eza par hasard te pas nzambe par hasard ezakate
mais quand nzamba mayata yaka lobby mercredi na avenue Bombo 1883 to bondelo moi le boko na nzamba soki adresse bungi yo benga numéro za affichana to orienter yo et poni église te yo yakaka salaka premier pas salaka premier pas oye makomezo lo bana biso tango nyoso to pusa na pemena na kolo ya ko pusa na pa ina biso yaka omeka yebsa nzambe papa rabia lobe na ana ya ngana ataba omoni ba bazo sambe amakasi ba bazo boisa nzambe ngana ena problème na aka ke pa ina yo papa rabia be na ana ya yo ko sala na cheko ndima na pa na Jésus Christ Nazareth nzamba mayata sala pe ko mona loboko na nzambe ko lukana ko to loba lobebelete tu es malobé s'il y a un problème na yo eza problème à voyage eza problème à libala eza la problème ya musala eza la problème à santé problème ya famille lelo na Congo na Afrique ba famille na biso nyoso ekangama lelo na Congo eza batu oyo ba koko na biso peut-être ba sacrifier ba famille époque moto zo ba génération sacrifier n'était ce besoin ba on lisusu bakoko ba sacrifier ba famille ba noko ba sacrifier ba famille peut-être par ignorance et tu te retrouves dans ces cas-là tu te retrouves dans cette position-là. Change ta position, l'Éternel changera ta situation. Le roi quand la position oyo bino saka moi déplacement yaka kaka na avenue Bombo 1883 au moins le boko na nzambe nini sala ke beaucoup faka na maladie moko koko kufa maladie ya minu noko maladie ya minu yo pe maladie ya minu c'est comme ko tungisa koko kufa na maladie ya misu yo pe maladie ya misu ebandi singa wane uti wapi yaka okokuta na nzamba mayata Jésus Christ Nazareth okozwa révélation eko révolter yo nzamba mayata kosaka te mama Esther ayembi na landa nzambe mayata na tina aloko tina kimanteke na mokali nzambe mayata asaleli bolam yaka nzambe asela bolam. Qu'est-ce que nous allons suivre maintenant, David Kibanza? Je pense qu'on va suivre les interventions de femmes de la foi. Nous étions là avec maman Néné, la présidente de femmes de la foi, et puis d'autres femmes. Oh, comme maman Moura Lobi de Chiluba, Pinjeu, moi Mila me contacter, Abi Loaï Bonso Loaï, maman Moura Lobi de Congo, Mouke Bingange, Kuisa, Moussa Lobi de Soli, Moukuye. Jésus Christ Nazareth nzamba solo pe abo moya bina benga kala to zeko yemba yes mara sele etelelo bato ya mikumba boya yesa bengi biso lelo boya poto sangana wana bato kala ba se retrouver ba maman de la foi ba maman Abouami ba maman Rita Mayata papa Fisto va s'endeska se retrouver. Papa Dudu et Yumo, est-ce que se retrouver? Bato akala, papa Landu Gonsa va se retrouver. Bato Mikumba Boya. Ah, c'est un groupe de prières. Biso travaille na KDC, la 7e communauté des assemblées dédiées. Boya, lobby mercredi, na centre évangélique de la foi en Christ. Yeso abengi biso lelo boya to sangana. Peu importe bisiko sambela boya. Toyoka ba femme de la foi ndeni ba bengi biso. Suivant, on se retrouve tout juste après. Et bien voilà, nous avons une femme de la foi, nous avons maman Néné, la présidente, la femme de la foi. Bonjour maman Néné. Bonjour papa Rabi. Nous avons le 17 mercredi et nous avons le 9e mercredi. Oui, nous avons le 9e mercredi, le témoignage Jésus. Vraiment, Tito comme on a souka il y a 17 mercredi, vraiment, ma kamamine ko salama ona ne salamate. Amen. Ndena zawana ngamona naza témoignage vivante. Okay. Il y a 17 mercredi pour ma kamuzamba salenga na 17 mercredi ezaki mercredi o eza 9 mercredi vraiment chiffre 9 réclama kingai na moni le boko nzambe na ndenge moko te nga moko vraiment lokola nga na tatolise ke nzamba sa makamba minene sko mercredi o le eza 10e mercredi chiffre 10 ah nzamba sa makamba minene o nzambe soki apesi vision après ça peut provision. Ce qui est rappelé une vision pour nous saluer à l'objet 17 mercredi. Aïba qui le pourquoi? 17 mercredi de prière, combat de délivrance des familles. Ngana libota nanga tokokota. Nga pengana libota nanga tokokota. Ata bipexel nyonso ba tshela ngana nzela. Ata ko nyonso ba sala libota nanga ngana libota nanga tokokota. Na 17 mercredi nga pe yalikuwa na bandi ko témoigner tina suka ba témoigner kaka. Amen.
oyebisi bana notre père nini oyebisi bandeko baolanda biso nini surtout bao mpe basambela na CFCT pour kilte ya mercredi eza na okipa baeglise te peu importe esika moto asambelaka koya na ye. Oui, nga nazobenga bandeko na nga nyonso bana notre père bisika bozali bafamille eza awa botinda bandeko na biso baya tosangana loboko na nzambe na ntango mai emingani nde ntango moto amibwakaka tomipesa epai ya nzambe tomibwaka na mai wana ese emingani deja 17 mai tokomi na 10e mercredi okoki korate lipamboli na yo okoki kozwa na première ekomi na 10e profiter ozwa yango mpo eza temps ya bénédiction mpo na biso na bandeko na nga baza ana Kinshasa partout bozali bozolanda biso mosusu bazwa na bango bavacances bamosusu bazwa kotala bandeko boya tosangana vraiment miracle eza makasi kati na oyo esika. Merci maman. Merci. Jambo. Unasema je? Manaki 17 mercredi mina éviter batu yote mukuye Mungu amayate kuna tenda mercredi 7h à 11h30 16h 18h mukuye Mungu kuna tenda sana Mungu wa maajabu wa muujiza kuna tenda kama munaniona hapa kujua Mungu wa de la fanjo ikuna tenda mina baita komine yote muko Maluku Kingasani Kingabwa nini ngalie mafazi yote njia bakongo mukuye Mitendi Kasangulu tunabaevite mukuye Mungu wa majabu ikuna tenda vile mercredi yote atana mvua kuya Mungu kuna tenda Mungu wa mayata hana mpaka. Teme anasema nini? Teme ko mie na familia yangu tutaingia 2023. Samoya kuanzia Samoya 9:05 saa 10 saa 10 ya magharibi 9:12 16h à 18h30. Unabambia tena nini? Mimi na jamaa tutaingia. Mimi na familia yangu tutaingia 2023. Mungu kuna tenda mingi batasa biku na zala bagonjwa biku na pona mara ke bana kazi biku na tumika Mungu kuna fungula mkuye wengi sana. Accent. Merci. Mama. Mbote papa rabi awa betike binga betike na ba prière betike organiser wana kata église à CFC betike na 17 mercredi ya thème na yoke tubande muna dibote na mumuke kota so ina betike binga bampa nyonso ya ba Kongo ya bandu ndo bayake na kata banzo kena ba problème wa kubuta ba problème ya ba maladie ba problème kakatanu ya bisanu betike na kata prière ya komba ya 17 mercredi muna dibote na famille na mumuke kota nge ya komevana na kata nsonge na ba problème inki ngeke kinga ngena wokwisa chaque mercredi betike bana prière na 7h yoke suka na 11h30 na nkokila mpe bete na prière kaka même mercredi na 16h oke mana na 18h nge yake na kisali 20 na nzonge na ba problème nge ya kokangama ba maladie na problème ya kubuta na problème misala ya voyage bete na kobinga bena église à CFC ya papa na bete de la foi Jean-Paul Mayata ke kama bete na kubinga muntu nyonso ke na kata problème na kata minkakata kwisa akumona nzamba ya tata na bete de la foi Jésus Christ na Nazareth pia age sala na nzira ya 17 mercredi na bete binga bampa nyonso ke na ba problème na kata nzo bokwisa boku rejoindre bete na kata 17 mercredi église yoke wa église ke na njili na quartier 5 kange na mfuna wokwisa nge feto kota kana na route na ibande ngeke kuto ya kota na Kimbuta ngeke kwisa kangeke na mfunu ngeke katuka kingasana ngeke baka Kimbanseke ngeke kota Sainte Thérèse ngeke kita na arrêt en tête bova binga la nzinoise mebuba mekuma arrêt de la foi ngeta mwana église à Sebseke pana ngeke kwisangana na betu ata bakesa mbila kuna vebo kwisa ata bantu ina be vana nzobona be église ko aboke kwena ko sambila ve betre binga be porte ke ko kangula beta ya mabena maboko pelele be kwisa sa beto ko sangana sambia bete na ko sambila nzama solo mpe abo mo Jésus Christ Nazareth ngena libote na ngenge ya kimi minkakatambre to kwisa ngena famille na ngenyonso sange kota est-ce que ngeta kota ge bigisa libota na nge unge bigisa camarade na nge onge bigisa famille na nge muntu nyonso kena minkakata ata yeme kota manzo yake bela yake tela mave be kwisa ti yani nzambe ya solo ya bo moya ta telimisa yani wamba chini bwa 17 mercredi
ndinga bane ndimi kila bantu bonso bani balo mu 17 mercredi balo ko mona malo bishima jinzambi wenze mu église wa Jean Paul Maître de la foi kimbe sungu la église to bipa andimi bwa muntu yonse antora ndiba bikira balwa balo babu balo ku jumore balo bwa kwandila balo wenke mu vivre mbishilangana nango ndiba bikira balo bonso kabo ko shimo yito kajiba lo balo ko vivre malo adinzambi wa Jean Paul Maître de la foi wenza bobu ga ba vivre balo ko mona mercredi wa prière bamba 17 mercredi wa prière si wodi ngamba ni bantu balwa balo 17 mercredi wa prière nous dit ça tout Dieu sous la loi balo ko vivre jiba dia mu 16h jinda mudinda balo mudinda balo ko mona malo adinzambi wenza abishima akukema balo ko vivre kaba ko ambi toka diwe nkai lo dumone ne mesu wenka yeb ba ujadi kabule le wanzambi wa Jean Paul Maître de la foi Yesu Christ de Nazareth amen Voilà, merci David Kibanza makasi mais au moni ba femme de la foi bazo benga biso utoka ko sambela so yoka tanga ite yoka ta ba mama oyo merci maman Nene merci mamu merci ngwashina munu ya bandundu merci bampangi na munu benu kuiza lobby mercredi na 7h déjà to banda prière et le réseau c'est ça mikolo po yemoko l'homme de Dieu le porteur l'ange de l'église l'évangéliste international l'homme des chiffres mtazo banda prière na 7h na simno prière ya to se le bon kala benda bika ya kafu oh papa na biso walo lo baka prière turbo isa turbo nini prière turbo oui ezui l'homme de Dieu zo banda on a 7h so za musika sale fort yaka avant merci maman Chantal Garcia tinda ndekone abina ya 6h déjà pour nazo place na 4 yaka na 5h déjà pour tes enfants yaka 6h zo place na 4 prière turbo na mombu na koyo le pasteur de la foi suka na prière à partir ya 7h 8h tozo sambela mombu na koyo pesa ba sujet ya ko buka to buki ba lia ya famille tozo koisa tozo kata tozo panza na moni pasteur alobi to pikola o nyuso nzamba lona te na vie na yo o nyuso tata lona te na vie na yo to pikola ona mwe mutazo pikola mabele mutazo panza tout geste compte na combat spirituel mutazo panza mabele na maboko sentir make nzamba amalam Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Voilà, yaka lobby mercredi à partir de 7h déjà mon na kola ju micro bandi prière. Non, mon abatu bazo kangola ma batu bazo sanza batu bazo ba délivrance sur place. Jusqu'au problème ni kanga. Tamsum ndeko noza na poto mkande zo compliqué. Tamsum musala. Tamsum abota. Asi abali ngana mona mutaliboma zo bota boti kitoko. Mona pe bien. Ake kilo te lote. Na mona mutaliboma ake kilo te mais aboti na césarien te mona kitoko. Bongo yo mto ebinzambe oyo Yesu Masia Nazareth. Kaka problème mabota. Quel problème nini santé voyage to nini yaka lobby mercredi to bonde non c'est période David qui banza botie la biso botie kele batie la biso extrait ya prière moment ka prière quelques minutes batu to mona ndeni to samela na CFC na kit de combat pe délivrance des familles na libanda to na kati espace za munene église eza yo nanga na yekuna nana chao na kata cimetière ganga ngelongo je sors quand nous kanga bongo yaya quand nous kanga spirituellement makamezo salama spirituellement broso ko manabush ezaba tusu ba comprendre te quand nous kanga je sors directement pimi apimi basinge katani mapende katani bashene katani angwan eko katana tala kuna na suka ezali kamba ko pima ganga pour la deuxième fois je sors beta maboko bandeko pima ni atama kolo beta maboko beta maboko bandeko pima epai babomba yo mata beta maboko tambula ya bandeko pima epai babomba yo eza na cimetière eza na zamba eza na ya mai bandeko pima na kikuko bachayo na grotte epai bachayo pima beta maboko
Haleluya, Amuna basangwa. Oh bandalelo, Amuna nanga bakwena mai. Bandalelo bamuna nanga bakwena mai. Kasimamina yozali konti na moto. Kasimamina yozali konti na moto Yesue. Panda kopima. Ezali kama kopima. Ezali kama kopima. Pima na problème nyonso otungisa yo. Likambo wana ezangisa kokimia. Okopima kati na yango. Okopima. Nzambe apamboli oyo yaya. Tala. Okopima. Ya okopima. Shekama brose. Tala yaya. Okopima. Banda kopima. Okopima. Okopima. Shekama brose. Okopima brose. Epa inoso babomba yo. Na tongo lelo. Ozopima. Ezali kama kopima. Papa kopima. Mama kopima. Galatina ngana kanga wakana yo Nzambe galatinga mina yo Oh non puissant de Bien-aimé, nana zwa vino a limitango agenda ko bombango a changer esika. Nana changer esika, nana changer mutema. Nana changer santé. Bien-aimé, oko déclarer singa nyoso o ekanga vina yo. Chaîne nyoso ekanga vina yo. Shenda mana broso. Broko maboshi. Et loko nyoso ekanga vina yo, ezo sa vino na sima. Ya tomo le bon mobile. Le bakolo Jésus à Nazareth. Na tongwa lelo. Na zokata. Singa nyonso. Wezongi sanga na balua famille. Wezongi sanga na via pasi. Wezongi sanga na kolela. Wezongi sanga na pasi pe minyoko. Lelo. Singa wana. Ezokatana. Benange longo. Feu. Yes. Moto zopela. Moto zopela. Moto. 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 Ekopela même dans tout na yo. Moto kopela. Singa bacho spirituellement. Ekozika. Ekatana. Yenanga pour la deuxième fois. Feu! Yes. La Bible dit le feu brûlera constamment sur l'autel. Ezali kama moto pela. Moto zopela. Yaya, tokobe la moto pour la troisième fois. Puis ensuite, okobe tamboko konyata makolo. Okokata singa nyonso. Wezong sa vino na sima. Bien aimé. Nzamba pesho bokonzi. Ya otamba likona nyoka pe nkoto. Pe likona milimo no sama pe. Gamana ngelongo. Feu! Beta maboko nyata makolo kata singa. Kata. Singa balua famille. Singa maladie. Singa kolela. Bruno Maboshe. Ekaya Kamaboboso. Singa katana. Ekatana. Ale moto zopela. Mata. Tala moto zopela. Moto zopela. Ezokata singa. Singa zokatana. Yangwana. Rosoko Manaboshi. Meshanda Manaboshi. Roko Maboshi. Eya Kamaboshi. Kurianda Maboshi. Ekaya Kamaboshi. Eyanda Maboshi. Kuria Kamabro. Eyanda Manaboshi. Ezokatana. Matonga lelo. Sigo ezokatana. Osambonanga. Le sambo de Gazo Sal, et Kata Singa na Fina, et Kata Singa na Pomona, et Kata Singa, Shikamana Bushinga. Oh non, puissant. Voilà, merci David Kibanza Makasi, merci à vous pour
ce moment de prière. Vous avez compris comment on prie au centre évangélique de la foi en Christ, comment on prie pendant nos cultes de combat de délivrance des familles. C'est pendant ces 17 mercredis qu'on est en train de prier. Je vous invite à venir très nombreux. Vous qui nous suivez partout, vous êtes à travers le monde. Et qui pas qu'église, Yakato Bondela. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Essaye le Dieu de Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shaman, Nzambo Akosagate, et Likambu Mokote Lekelakae. Il est au-dessus de tout. Azal Kona Nyoso, Azwa Kombo Zal Kolo Aba Kombo Nyoso. Na kombo na ye maladi ezo gumbama, na kombo na ye chômage ezo fukama, na kombo Yesu bapasi ezo fukama, na kombo Yesu nyoso ezo fukama, mabolongo nyoso ezo gumbama. Jésus-Christ Nazareth, Nzamba solo pe abomo. Problème ne isa problème nini. Yaka avenue Bombo 1883 na commune Njili na quartier 5. Outi Kastavubo, outi wapi na Victoire to na Bongolo. Zwaka Kimbanteke, Sainte-Thérèse Dokolo. Oui, c'est mon petit grand en église de la foi. Kalabazo ben on arrêt l'angiloise, comme on arrêt de la foi. So mon pe mindono o kiti ata na Sainte-Thérèse. O kene timto ke doko na makolo. Ba 5 mindenga za osakala o komina. Iza place obunga tata mo amke ayebi. Nzamba solo pe abomo Yesu Christ wa Nazareth azana bomo. Wana programme ya 17 mercredi na ngana bosana. Merci na Yesu Masia Nazareth pour tu copé sa biso lisusu bana CFC ba notre père Lopango pour akotongo hôpital. C'est vrai bande comme ça bazo pa nini so bosto mi Lopango foko abocha na TV mba msu na chaka na TV ngo ngam na chaka na TV pour na hôtel ça va bien fait o nzamba bomoy Jésus-Christ Nazareth azo sel la biso azo sel la muumbu na ye Mayata le pasteur de la foi. Pendant que nous avons 17 mercredis de prière, nous avons Pambol sous CFC. L'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, sombi le pango lisusu pour yakose la nzambe, le pango ane kozala hôpital, wapisika minganga bakosala pe ba malade, certainement banda ozwa lobiko, banda koya kozwa soin wana. Na bakumo ko yose surtout ba démuni ba orphelin ba to baza en difficulté talesike ezwami hôpital oyo lupango esombami na ba frère ya bana CFC bana notre père pasteur de la foi lokola to la nana image le lenga nini ezaki nini lokola lupango esombami faut que ezwa possession ya esika wana pasteur de la foi pe ba kambia ba département sur église. Ba femme de la foi bazaye représenté, JFC force bazaye représenté, presse ezaki représenté, département ba papa ezaki représenté, évangélisation représenté, TDC département musique de bande kwa CFC Mbimba représenté ba kendaki ko bondela pona kozwa possession esika na intercession na mona papa Landu na papa Blanchard bazaki wana comité de l'église na mona ba bazaki wana bakende ko bonde la pe kozwa possession na bato kende pona zaki wana bana notre père bazaki représenté boto na pa nani bana notre père biso yeyo ngamo ko na représenté bana notre père tozaki wana to bonde la ki tozui possession espace wana ezale sika ya nkolo Yesu Masia Nazareth sika ya Nzambe tolanda na mwa mukuse ndenge ezalaki bola na intégralité nango sima tolandi. Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Tolo cité naligo simba muninga sikoza simba ga muninga kokipete to tozana cercle te simba ta muninga simba ekage siko yozwami lobana nzambe kolo tozana posa bomoko na église tongo nyonso tozana posa bolingo soki tolingana solo tomona nkembo na yo na misala lobaka na nzambe tozana posa bolingo bomoko ezala kati na biso po misala na ekende liboso pe biso topambolama senga ngwe pa ina tata encore au nom de Jésus de Nazareth. C'est éternel désormais, ça va pour moi. Seigneur, ton Seigneur, bon lingo, on est ton CFC, Yesu Masia Nazareth, papa, nous sommes à beaucoup de Seigneur. Papa, tu as été la maison, papa. Il était là, il y a un examen dans la carte, il y a un examen. Seigneur.
kati na oyo esika na kati ya bana na yo na kati ya tongo na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na bomoi na biso na kati ya Jésus. C'est un moment très profond aussi. Un moment très profond au Toza Sukor. Oyebi batu bazo tonga po ba ke kuta na nzambe tour de Babel. Et loko moko sala échec na bango. Babando kende bien ba solo la bien. Mais tant nzambe kaka ache bango babanda koloba différentes langues. C'est là où confusion kotaki. Oya zana likola zo senga ciment mais oya zana sazo pese brique. Moi va continuer kotongeza ki lisute. C'est là où bazala qui confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, surtout sur le langage mon côté, toko tongate toko kelibo sote. Na bonde liyo penza ya ozo représenter l'église. Ba français balobi imprévoyant n'a jamais regretté. Ko traiter n'a ko prévenir et ko kanate bien-aimé. Tozo yebi sanzamba travaille une chanson. Président Junior osunga biso to yebi sanzamba. Amatisa biso bolingo parmi biso. To linga na bien-aimé dans le Seigneur. Département oyo sepela na avancement département oyo. Département oyo za na souci département oyo. Mokambi oyo za na souci pe bolingo ya mokambi songolo. Yango osa la force na biso. So ibatika ki bango baloba munoko moko balinga ba s'opposer na nzambe. Kaka na opesa bango langage moko te. Esika bakabona. Bien aimé soto loba langage moko te. Ata auto zui. C'est possible peut to perdre. Mais soto loba langage moko. Toyebika ke toza bato tozo se préparer premièrement pour na lola pour na balokuma mukilio te oye kolekana nango batine nga message ce matin mutu mwa munene aza pe na hôpital mwa munene na utotika biso aza na hôpital munene za na ba norme ya bopito ya libanda ya mboka matongango awa na Congo autotika biso na tongo za utotika biso toza na biso pamba to se préparer pour na l'éternité. Ah, tout c'est pour l'éternité. Ba o nyonso toza nango pe kotika les osunga me kotika la. Amen. Olingo zala oyo leki muninga na komimoni samana tina nini. Okozaloza na posa muninga échoué na tina nini. Oza na posa muninga na esimba te département za nango. Département na bino l'autre côté pona nini. Nous sommes dans une même église. Amen. Et nous avons qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Sowebi loyembo oyembe on lokwa lo samboto suksa. Alléluia. Okabwani ekota kina lingoma potozanga kibolingo ekoni kitisa yawe tunisa biso lingo na solo pototonga lingomba rama o yawe nzambe Nzambe Sindanguyana Oh Yahweh Kana Petolindisa Yahweh Mana Eto Salamoko Pototo Malingomba Nama Oh Yahweh Nzambe Tolingana petolimbisa Yawe tosangana petojala moko potostongalingomayasia tomikitisa pe tomilimbisana. Nehemi atiki ba responsabilité na mboka zalaki asengi nzela pa ya roi ayoki miraille ya Jérusalem ekwei pe ba porte ezali sute alobi na ketonga mboka na ngai akutani na basambala na batobija bazo humilier ye bien mais parmi nous tozana basambala na batobija o bazana esprit ya ko décourager mais Nehemi atikalaki na objectif ya kotonga tobana nzambe nkolo na sengi bolingwe pa muninga na sengi pe komikitisa pe koyeba kolimbisa mutu moko ko salanga mabe ata na famille ata na église na yeba na mutema na kolimbisa ya senga ngo na komba Yesu Masia Nazareth yango osala force na biso ya Jésus-Christ de Nazareth. Jésus
bolingo kati na ngai papa soki bolingisa te yango na ntango oyo nazosenga nike tata tosala mosala ndenge olimo amour vrai na kati ya mitema liboso na okolo na ngai na mikitisi papa na ngai pesa motema ya monene ya koyeba kolimbisa na baninga Seigneur Jésus Christ Nazareth yango tosala Yawe topesi yo merci olakaki okokisi toyanganaki awa nkolo mpo toyaka koyebisa yo zwa nkembo zwa mpenza nkembo zwa nkembo yaya nzambe oyokisa bato soni te nzambe ata na misu ezomona lokola nzela eza te me otelema kozalaka nzela ya solo mpe ozwa mpenza nkembo matatoli oyo totatolo nzambe etombolaka kombo na yo. C'est vrai que c'est toi qui as réussi les noms qui est au-dessus de tous les noms. So batu ba olobo sala te biso CFC tolobi ozanzambo salaka. Nzamba kondima na biso. Nzamba makasi nyonso, nzamba parcours, nzamba bitumba. Nzamba ba défi na biso nzamba. Totondi yo. Tala koyanga na oyo nyonso yawe. Eyeka poto tondisa to tombola kombo na yo. To yanga nika poto lo bano merci pona lopango. Soto za la reconnaissante nzambe lobe osala la biso lisute. Yango to zongi koloba merci. Merci penza yawe. Kolo Yesu Masia Nazareth merci. Merci ton ndimiete tata. Soko pesi vision pesa na provision. Nongo pesi lopango. Yawe okotele misabiso partout okozwa manzambe na conviction mitema poto tongesika oyo. Po kaka milimo te me banzoto pe bika. Po molimo na yo fanda na nzoto. Raison pour laquelle nzoto esengele la bien entretenu nzambe. Ebele bazo kufa nzambe eza po yo lingaki te menkolo pona négligence ya baswe médicaux. Yango to bondeli yo nzambe. Tozo ndima kenkembo ozwi osala seke batu babika awa. Tika nyonso ezala pona lokumu to yaki na yo tozonga na yo. Tika bandeko nyonso bazali pamboli pona biso. Kolo ozali pamboli pona bango. Oyo nkolo bako sepela te pe ako luka nzambe balo ba contraire mokano na yo. Tika vengeance ezala ya yonde yo salango. To sambeli tozo kende. Tika nkembo lokumu ezonge pa ino. Pambola la police pona sécurité, pambola bandeko na biso. Pesa bango suma yele koleka. Kolo bazonga malgré ba difficulté, malgré nzambe kozanga vie conjoncture, pe situation tozo traverser, mais kolo batikala kaka na mission ya obatela biso na biloko muke oyo pesa biso. Pambola biso papa remine équipe mobimba, pambola papa ngombe kolo pona fidélité na liboso na yo, pambola ba soldat, pambola batu nyonso. Pambola nzambe ba activité nyonso ya bana CFC. Obaza ana obaza awate. Naba obazaki na posa ko pesa me bazwa kite nzambe na ngai. Pambola bango. Pe oba ko zwa conviction nzambe lokola musale na esilité ya contribuer bazala encore béni. Na kombo na onkolo Yesu Masia Nazareth. Beto sambeli boye. Pe na kondima tolobi. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous rendons grâce à Dieu. Tu as eu qu'on a ensemble pour la parcelle à Pessibiso et le monde CFC Mobimba. Peut-être ça quelques interviews sont gagnées. Bonjour Papa Radbin. Vos impressions par rapport à la journée? Les impressions sont bonnes. On a vu comment Dieu avait promis et comment il a pu réaliser. On adore Dieu, on les loue, on lui rend gloire et louange. Donc, aux amis qui ne sont pas ici, c'est tous les bas à notre Père. Merci, bon à notre Père, vous qui avez eu à contribuer pour la réalisation de cette œuvre et de cette parcelle destinée pour l'hôpital de l'église Centre Évangélique de la Foi en Christ. Soyez quasiment bénis par Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons qu'à dire ça. N'hésitez surtout pas parce que les travaux continuent. Il y a d'autres travaux qui vont s'effectuer, je crois, d'un moment à l'autre. En attendant que nous puissions d'abord terminer au numéro 22, là où se trouve l'église. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ça. Merci pour tout ce que vous faites pour cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci Daddy, merci l'homme de Dieu. Là je vois Papa Landou. Là je vois Papa Landou. Ah Papa Landou. Bonjour Papa Landou. Bonjour. Et c'est on est andeni mukolo lelo. Bon, songo ezaika pona ndeto kukisima bon samba salaki pona kosomba lopango o poto cha église. Nde yango to pardon hôpital yango nde to tomboli ya wenzambe tata. Ya lo ba kenzambe soka pesi bino pivo zonga katina ye. To zalo ba dile prêter. Pamboli bango pe bakena bango mais ezaki na moko azonga liboso na ya wenzambe yango biso pe tozongi ko élever komba Jésus de Nazareth ndenga pesi biso hôpital oyo donc atombo mana na nyonso. Merci Papa Landou. Papa Jean-Robert au vaccine ni pour la journée walelo. Oui, toyeka okumisa nzambe parce que yeso apesi vision apesa ape provision. Na bomoto boye tozali komituna eske lopango wana tozwango mais na ngolo Yesu Masia Nazareth et asali biso ngolu kolanisama makomi na ye na Psaume 127 wapi Bible soloba soki ya salite batu ba osala na pamba donc biso totiaki Yesu Masia Nazareth oaza maître ya temps et à circonstance liboso et lelo tala makambo a réalisé tozui lopango et tozondima ke ndenge hôpital ekotongama et ba amebele ekozala sauver ndenge tata uti koloba ezana batu musu papa rabi bakufa na négligence ponini batu bawelela nanu mbongo ole ba traiter mutu me ba welela mbongo fiche mais na sondima na ngolo Yesu Masia Nazareth hôpital oyo salama pona lokumu na ye tokowelela d'abord premièrement ba vie humaine de oeza mutuya et le reste ekoya sima to pesika nzambe merci na onyoso azosala Yesu Masia Nazareth atomba mana ye na mwe bandeko ba obima déjà Papa Blanchard ne to ko bakisa susu nini. Merci Papa Rabbi loko na koki ko bakisa ezaka kaka toyaki koloba na nzambe merci pour aprometaki et puis akokisi apesaki vision provision pe apesi yango tolobaka na nzambe wana merci na nyonso oyo asali kati na biso et je crois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la présence de Dieu ekozala vraiment concentrée kati na oesika et par rapport à vision ndenga pesaki epai na tata na biso mayata ke tosala hôpital pona kosunga pe bandeko bazotungisa na ba santé nazondima ke nzambe wana oaza médecin par excellence Jésus-Christ de Nazareth Jehovah Rapha akozala en permanence kati na oesika pona ko sembla loboko na ye en sorte que bandeko nyonso bakoya awa peu importe cas ozala na yango mais présence d'abord ya Yesu Christ Masia Nazareth nde ko intervenir en premier lieu et en deuxième lieu nde et kozala soin oyo akoyi kozwa na nzela ya baminganga na yebike nzama komimonisa makati kati na oesika FC toko suka wapi na mwepe ba mama mpanzi na ete akolobisa mama moko mbote mama mbote papa olobini atange mama ya quartier na sepe makasi nde papa mayata ye apa de la foi na sepeli penza to sepeli makasi ne sengo to yambie pe maboko akofungwama nde pa ya tse mabondeli koto oyo to bika ntuka makamne te eza malamu to sepeli penza papa ndenga ye na quartier to sepeli mama quartier ba sepeli ba jeune ba sepeli pasteur de la foi asali œuvre kitoko maman lingo bakisa Papa Rabbi makambo ekozana kaitika Yesu Masia pambola ba femme de la foi nyonso tokosambe nzambe yo o contribuer sa nzambe kanisanga souviens-toi de moi atana œuvre na chaki pour l'hôpital na yo Yesu pambola. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi pour l'initiative Oyo. Tika Yesu bakisa suma pangwe bakisa mama pangwe bakisa masuka tika jina la Yesu. Zamba solo pe ya bomo. Eh ben, on est en train de citer. Merci David Kibanza Makazi qui me fait signe qu'on est à la fin de ces plateaux spéciaux. 17 mercredis de prière, des combats et de délivrance des familles. Ngana libota nanga tokokota. Tozaina papa Moïse Matuta. Tozaki papa Moïse Matuta kuta oleka. Tozaina papa Napso Lema Diamonika. Tozaki na papa Rémi Dieka. Tozaina Emo le pasteur de la foi, le porteur de Christ. Tozaki na papa Patrice Ngoy Musoko. Basa nzambe bele baleki topambwa maki ya solo lobby eza 10e mercredi. Na invité yo. Bien aimé, peu importe ce que sambelaka. Yakata dimanche mercredi oyo kaka. Yakata mercredi au kaka omeka nzamba mayata Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Wa malade, wa na problème songolo pakala ngane ebi angote. Talisa Yesu Masia problème na yo. Yakana mikumba no pa kolo Yesu Masia Nazareth pe talisa problème na yo akosala. Nzamba abomo yakosaka te ye asalaka.
Avenue Bombo 1883 ce que outil Sainte-Thérèse aux en Victoire partout zoa kaka kimbatia ke dokolo topé Sainte-Thérèse à partir de cause moto oko ke no pe makolo arrêt de la foi exam sigata ta mona 5 ans à l'axa on a invité Oyaka yaka outi maluko outi kinkole outi kintsuka so ekuto moni wesa papa rabi na landa ki ona ye na outi commune boye toko solo na zana gentil pa bato nyonso toko solo la pe to komisa nkolo yaka to komisa nkolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomo hotel c'est problème na yo memele mukumba na yo bi Yesu ngana okoka te surtout bandeko bomona bokomi na suka problème esuki singa na komi na suka na leli na lembi na yebisi bato mkili bato yinga ya ona yepa na Yesu yo lobaka esika biso to suki nde yo bandi Yesu Masia Nazareth ozwa charge makam na yo apeso kimia ozana esengo merci bino nyonso bolandi biso tika Yesu Masia Nazareth na mama yata pambola bino Jésus-Christ Nazareth okutani lobby na 7h déjà prière bandi tozana moko mumu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi et kozali pamboli po biso nga na libota na to okoto yoko tika na ndimite yaka lobi to bondela nga na yo pe mabota ya biso tokota na kimia tokota ke mwanzambe to simba bilaka na kombo Yesu Masia Nazareth ngana bino tokuta ni susu lobby merci pasi bakotisa ngo na mawa na kolela azozongisa elikia na motema azotya eloyembo ya sika na monoko no mon frère ma soeur papa mama Yesu Masia Nazareth yoza pule nanga nakobanga eloko te mosantu nakobanga eloko te mokonzi pamba te oza pole nanga mosantu oza na ngambo nanga Yesu Masia Nazareth déclaré yango na tonga lelo loba Yesu Masia Nazareth oza na ngambo nanga loba Yesu Masia Nazareth oza pene nanga oza lisu na ngambo na bango te moza na ngambo na ngai déclaré yango loba nkolo na kobanga eloko te pamba te oza na ngambo nanga oza na ngambo ya libala nanga oza na ngambo ya vie chrétienne nanga oza na ngambo ya baprojet nanga oza na ngambo ya libota nanga oza na ngambo ya makambo nanga tatola yango yaya Merci. Yoka bien-aimé. Nabondolo ndoko zoka loboka mobile avec tout le respect au tombo longo moke. Le bakole sur Christ en Nazareth. Natiki nyonso na tongwa lelo. Na ye awa te na Kodef na 17 mercredi pour na talabatu. Na ye pete pour na tika moto mo songolo. Kasi na ye kokuta na Yesu Masia Nazareth. Pamba te yom to simbi fongo na bomo inanga nazondima Yesu Masia Nazareth oza na ngambo nanga nazondima Yesu Masia Nazareth ngai erbi na kobange eloko te ata banguna baye pele ata baye mokama na mokama kasi nazondima Yesu Masia Nazareth elongo na yo bakolonga ngai te bakosala eloko te pamba te longo na yo naza molongi yango na deuxième mercredi ya lelo nazondima ngai RP naza molongi ya peta maboko tatola elonga na vi na yo peta maboko na tongo lelo tatola elonga peta maboko tatola elonga la vie et la mort sont au pouvoir de la langue tatola elonga lobana yeko bundaka te pona zo elonga mais nazo bundaka tina elonga tatola yango na tongo lelo zamba pambolo kando zo tatola yango elonga nozo tatola elanda yo bien aimé doko oza libando zo tatola elonga kando zo senge pai na nkolo elonga epesa melo na bitumba na yo merci. Kolo topesio merci. Yesu Kristo Nazareth nzambe malamu pe bolingo. Osebeli ko sangisa biso na tongo lelo. Tout le monde a touti ba différents lieux
ba différentes communes. Seigneur, Kasosangisi Biso, Yesu Masia Nazareth, avec un seul objectif. Au Salabiso Bolam. Kolotiko Sala Mama O Bolam. Salande ko Mwasio, Papa O Frère O Bolam. Oye na présence na tongo le la sokoli me malili. Abongami na tongo na 6h na 5h. Abina ke kodef. Kolo. Ceux qui maman akute na yote, kolo papa akute na yote tina bonzambe nozanini. Ceux qui pinzoli ande kwa ko luke ka ukite tina bonzambe nozanini. Ceux qui problème ande kwa zubi ya note kolo tina bonzambe nozanini. Ba yepa ina okao bazonga oke. Bana mituna bazonga na ba réponse, bana ba problème bazonga na ba solution. Yesu Masia Nazareth zala solution na problème ande koyo. Zala réponse na question ande koyo. Zala solution na mikakata nonkolo. Zala moka usi pinzoli na tongo alelo. Tala pinzoli na miso ande koyo zotanga. Kolo suite à problème yo kausa kaba pote à mitema kausa pota ozo zoka na mitema kolo tu quoi arrêter hémorragie na mitema ozo ko saigner na tongo lelo senetika ou arrêter hémorragie na momo ya ndeko ya mwasi puis ya mobali hémorragie ya pasi ya humiliation ya soni ya mawa ya ba souci ya solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.